La www.congolocole.news.com. Le Congo Locole ezawa précisément la commune ya Gombe, na cimetière ya Gombe. Place oyo journal lelo ezali journée ya fête ya ba parents, eza le 1er août. Ya ba parents oyo batika biso ba wei na ba parents oyo baza na bomoy. Yango na Congo Locole etiki binote eye awa toye bakotuna baimboka awa baye kosala ni po eza cimetière baye kosala nini tozomona ba misusu baza ba fleur na maboko na ba biloko po na ba mai tozoyeba te na ba kongo baye kosala nini yango na Congo Locole tokota kuna na kati totuna baimboka awa baye kosala nini. Mbote mama. Mbote. Namoni lelo ezali férié, ezali journée spéciale. Journée oyo eza pona nini namoni aoza cimetière à Gombe. Lelo eza journée pona ko honorer batu na biso bakufa. Nambula mobima tozana journée na kaka lelo eza juste avant midi pona ko honorer ko tala ko bongisa pe ba place ba ndeko na biso bakufa. Oh akufa aza mama mwana bieleki azana papa. Aza papa. Azali papa oui. Mama pas azali. Mama azali en vie etikala na ndako yango biso toyaki. Siko papa wana oyo lelo ye awana cimetière à Gombe oyo kotala e oyo kobongisa cimetière na souvenir nini ozana papa po nazomona omai na miso ezobima souvenir nini souvenir ezali ebele yemto pesinga ville lelo yemto botingai pe en tout cas to fandaki na ye bien c'est na bolingo makasi koleka yango en tout cas na yaka ko tala ye ko bongisa place na ko tike na kati matiti te donc oyeka kotala lelo bien olekaka air nyonso est-ce que ana mboka na biso vraiment tozaka na respect ba wey te awa penza neti kote na wuti wana na kuti bato msese toboka matiti bato na bango bayaka te en tout cas biso toyaka kaka ça te kaka lelo mkolo occasion mona na toyaka. Merci maman. Merci. Congo Locole ezotambola Bode Bisengo toza alibosa cimetière à mama yo moko moni mama Mili Kongo Louise Ebi Louise yo moko yebi toza cimetière à mama toza kana kotambola ka Bode Bisengo siko za France cimetière à mama yango. Internet papier pour moi partiel mais internet il y a une nyonso maman namoni lelo yo za awa journée ya lelo eza férié eza pona nini eza mukolo oyo eza journée moko oyo toyaka ko visiter batombo bandeko na biso bakenda batika biso baoto batika biso bakenda toyaka ko visiter bango mukolo lelo na avant midi toyaka ko visiter bango et puis après midi eza journée fête des parents. Est-ce que yo ndenge oza na moni aoza cimetière à Gombe est-ce que yo ndenge oza na respect ba mort si comment ça na respect na bango na zaka na respect na bango po anga na oto za litola tombo. Est-ce que tu respectes bango? Non, tu respectes bango te. Mais quand on est tout ça la musala to télé eza juste to télé mi poto sala. Mais ça te que to baby ça to tika to kende bongo wana eza kozana respect na bango. Siko ndenge na moni bozo tia couleur a na tombo. Tombo ngo eza ya maman, ou bien ya papa, ou bien eza ya yaya, ou bien eza ya mwana, ou bien eza ya ndeko. Bon, et pas nangai azali bokili papa aza grande sœur ya mobali nangai.
bon epa na bango aza leki epa na ye aza semeki epa na bango aza leki aza pesi nani epa grand frère mobali na ngai aza leki epa mbanda na ngai aza semeki. message nini okopesa na baye oyo bazalaka na barespect ya mort te barespectaka baparent te mpo journal lelo eza journal baparent eya fete ya baparent oyo baza na bomoi na oyo bakufa yango lelo tunamoni oza na cimetière ya Gombe oyo kobongisa lilita ya semeki na yo message nini okopesa na baye oyo barespectaka baparent na bango te barespectaka baya korendre visite na batomba ya bandeko na bango te ya baparent na bango te. Bon, eloko liboso na koloba pona bato oyo bazaka na respect ya ba mort te eza bien te. Il faut respecter ba mort parce que moto ya kufi wana azaki na bomo ali na pe mandenge yoza. Donc ndenge yozali ndenge ya zalaki. Ndenge ya komi ndenge pe un jour yoko koma. Alors soki yozo négliger yo un jour ba sali yo bongo soko ozo omoni ozo na komona o sepilati. Bon, eloko ngino ba mi balé ko négliger batombo ya bato na kenda eza mabe. À chaque fois soki komi ke mukolo yango to yaka ko pour rendre bango visite il faut qu'on y a qu'on bongise un peu qu'on longola mo ba saleté ça permet parce que ça et oumi la question katon na mbula moko bazaraka na mukolo moko alors mukolo na moko faut qu'on ça l'effort ya ko ya ko bongise sika ndeko azali otala ndenge ezali peut-être ko buka na ko beba soit matite ko bota faut ko chama propriété wana pona ko laksa bolingo ndenge ozaki na bolingo ne tonga zaki na ba mo ndenge faut za na bolingo ne ata kenda on azaki na ngaya lobaka et bon ba parents au bazana bon moi. En tout cas, parents, ça, parents, il faut respecter. Pour ceux qui ont respecté, les parents, ils ont été la vie. Parents, ils ont souffert pour eux. Donc, il faut que ça bolingo en retour, il faut que ça scellé, bolingo wana, respect wana, il faut ça. Parce que ceux qui un jour peuvent comme maman, tout comme papa, banana, ils vont respecter, tout va ça la bloc, et ça la orienter. Alors pourquoi ils ça la autant vous avez parents qui ça bon et puis les parents na biso photo honoraka bango photo ça oza sengo na bango parce que toza na bango lelo lobi na ba ko kende ba ko tika biso monique et ko za ndenge mususu mais tant oza na bango sur place faut ko lakisa bango bolingo il faut ko respecter bango parce que bango ni baza banzambe assez rien yaya namoni oza pemeni ya ndeko na biso alobi yo oza semeki na ye mbanda na ye yo awo yo osala nini. Bon, on a eu rendre visite à un cimetière à Gombe. Na eu kotala kobongisa tombo ya semeki na biso atika biso. Yango to yo kotiama propriété. Siko conseil nini okopesa baye oyo balinga ko respecter ba morte. Bakoma soki baza na matanga bien na cimetière bazomela ndenge balingi bazosala makambo nyonso balingi bazobina kosala n'importe quoi. Conseil nini okopesa mpona bango. Bon, eloko kaya mokie tokoloba nini bato basala bongo eza kozanga koyeba mpona nini liloba nzambe elobi na biso tokelami na mabele tokozonga na mabele epuis so totali na bisika ya boye so totali tozwi exemple ya bible Marie Madeleine akendaki na tombo kotala Jésus na tombo koluka eza elembo ke esika otie motu na ifo korespecte yango mpo un jour yo mpo kozala lokola ye ifo korespecte yango yango eloko makasi tolingi koloba nango yango bandeko na biso ifo bazalaka na respect ya makambo etali cimetière ifo bazala na respect makasi. Merci. Mote mama mafolo. Namoni yo awa na grande surprise na omona yo awa na cimetière à Gombe. Lelo eza férié. Yo awa yo ça ni. Lelo zali le 1er août. Jour oyo to fetaka. Ah oui, avant midi, avec des parents, avant midi, les parents, moi, avant midi, les parents vont vivre. Et on a profité de l'occasion. On a eu le salon, c'est pas pour papa nangai. Papa na yo kombone nani? Papa na kombone mambeto kolongene. Abotamaki le 23 septembre 1946. Après très jeune, le 18 octobre 1987. Kuna ndo mwana muninga na yepa za kuna papa Jogo avec camarade na ye. Il a fait na même année na 87 mais après un mois avant qu'il va couper. Il a d'abord profité na sa mois soin. Petit ba longola matiti, moni ke niveau kiti. To komba komba. Na komba titi onyoso. Bon souvenir nini oza nango mpona papa mpona moni oza vraiment
na souci mingi ozoloba vraiment ndenge olobaka te yo oza directeur ya site na biso Congo Lokole News.com directeur ya programme na mo mpenza oza mpenza na esengo te ndenge ozalaka souvenir nini oza nango mpona papa ndenge akutaki kotika yo basouvenir eza ebele papa na ngai ataki mingi mpona biso atangisi biso na bacondition ya bien atamboli bamboka ebele grâce na ye mais bon quarantaine quand même ezalaki age moko moke akufaki na quarantaine mpasi mingi soki naotala boye tozaka awa kobelela oyo bakufa te tozaka nde kobongisa bisika bakunda bango contrairement oyo bakanisaka tozaka na cimetière le premier koinvoke bamort ya lokuta tozaka nde kosala soin quand même esika oyo bakunda bango parce que oyo nde ezalaki badernere demeure na bango toka kobongisa koentretenir oyo moni bakokata batiti bakotya mai bakline bakosukola yango bien epuis nazoki na ndako message nini asuka oza nango ya bandeko na oyo baza na poto ndenge yo lelo okanisi koya kobongisa esika ya papa bon bafrère na ngai basere na ngai bana poto esi bango mbote bona aza awa comme d'habitude chaque le 1er août azalaka awa chaque le 18 octobre mokolo akufaki nazalaka mpe awa apesi bino mbote bolukaka moyen omoni ndenge ete ekomi message na adressé epa Lilian Mambetuku David Mambetuku patron Mambetuku bango nyonso baya kuna na France na Suède napesi bino message botala kaka ndenge eta ekomi wana bamarbre nyonso batiaka kala ebukani bakombo papa bobo ozila biso bakombo kuna bakombo elongwe bakomi Mambetuku bakombo biso elongwe déjà alors donc papa Mambetuku esika aza na tobo azoyoka biso mwana na ye Deshit Mambetuku aye kotika gerbe de fleur epai ya papa na ye Mambetuku tala kaka esali kitoko makasi bana Congo Lokole biso nyonso mpe ekipe bato oza awa na cimetière ya Gombe kosepela elongo kokabola mawa kosepela mpo motu soki akufi ngo moto abotamaka tosepelaka ngo mpe moto akufaka tosepelaka mais eza nango liwa ata tozalaka na susi mais ezalaka liwa eza mpona biso nyonso donc tokoki koboya yango te ata osali ndenge nini okufa kaka donc fo tosepela ata moto akufi fo tosepela moto abotami fo tosepela po eza nzambe nde moto atiaki yango biso bana Congo Lokole na directeur na biso Deshit Mambetuku directeur ya programme na bobo ministre na Gidil Bisengo ye mo numéro 1 na biso toza elongo biso nyonso awa tozosepela tozokabola mawa tozosepela na président na biso message ni opesi ni bandeko nyo baza na poto kuna mwa libanga akapela ekosala kitoko makasi mbote mingi epai ya maître Lilian Mambetuku na Suède mbote epai ya David Mambetuku na France pesi mbote epai patronel Mambetuku na Suède puis natindeli mwana ngai Peter Mambetuku ndoyi ya papa atindeli mbote mingi ata baimage oyo et puis toujours number one Gidil Bisengo na pesa mbote mingi siko zali kitoko to talaka ye ngai wana yalobaka ngai wana férié lelo na ntango toza na journée de mort na après-midi eza journée bapara sikoyo namoni awa na cimetière ya Gombe tosala nini naye kokanisa esika totika esika mpo bana biso aza koselebisa yango na ye komeka kosoigne yango kobongisa yango aza quand même papa abota biso donc ntango atika biso na se na ye atiki biso na se ya moi tokanisaka ta esika oyo ye alala mpo soki lelo toza oyo tozali c'est parce que ye asalaki mosala na vie na biso ebongo mama kasi mama mpe akufa malheureusement mama akufa te akufa na Lubumbashi bakundela ye na Lubumbashi message nini okopesa na baye oyo bapara na bango baza na bomoi batika biso baza bango moko message nini okopesa mpo oyo papa akufa mama akufa okanisi quand même oye kobongisa esika azali mais sikoyo soki azalaki na bomoi namoni ke alingaka asepela makasi journal lelo papa alingaka asepela bien mama comme sikoyo ye aza te sikoyo baoyo baza na bapara na bango baza na vie message nini okopesa bango conseil nini okopesa bango mpona bapara na bango
merci maman. Naba oyo, naba s'adresser d'abord naba o baza na ba parents na bango à vie, boye ba ko prendre soin na ba boti. Baza vraiment li kabonzamba pesa bino na sena moyi. Parce que Bible yango moko elobi to banga ba boti na biso. Eza na recommandation moko elobi to sa papa na maman boyo ko umela na sena moyi. Wana Bible moko elobi yango. Alors bino ba ebozana na ba parents na bino, bo prendre soin na ba parents na bino po bango nde banzambe na bino na se. Na regretaka mingi na bao balingaka kotika baboti na bango koloba te papa mama ndoki soki azalaka ndoki nde 9 mois memaki yo te nde oza na bomo iti na moya lelo te. Alors baza vraiment banzambe na biso ya se na ba oyo pe baza lokola nga orphelin orpheline toyebi ke Dieu aza le père des orphelins donc tout toyebi ke na nzambe akosunga biso mais eloko moko ndenge toyaka na cimetière boye nangika na pesa conseil na bato bayeba ke toyaka kosambela bakufi te toyaka koluka bakufi basalela biso eloko moko te bana puissance te mais eza kaka souvenir ya moto atiaki biso na moi na se na moi alors esika oye ase reposer esengeli quand même ezala propre nayebi ke na bapays étranger tokendaka libanda tomonaka bacimetière ekoma lokola bamusée bato bayaka batalaka biso tellement bacongolais batia biso culture wana ke non tokoma kosambela o laisser des morts enterrer leurs morts osala boye to abandonna ba cimetière ya bandeko na biso or bazalaki bato lokola biso lobi lelo bazali ko se reposer na kimia to respectaka bango alors nga na konzina te lelo na tika esika oyo reposer papa na oyo asali nga lelo nayebi ke na sena ngola nzambe mais ezali papa na nga se sacrifiaki asalaki nyonso na koma mutu mais esengi ke yake ya tikina na mais siko ya pe na esengi tango nyonso message no pesa mbote soki oza na libanda ya mboka po bazolanda yo mokili mobimba baza na France na Paris partout bao nyonso baa na France napesi bino mbote napesi Robert Fukidi mbote aza na France napesi Kobange famille Kobange mpe baza na France napesi bango mbote napesi famille na nga mobimba baza na Belgique famille Kayembe mobimba Kayembe baza ebele Mathieu Kayembe Pélagie Kayembe Bertin Kayembe en tout cas bino nyonso na batante na baneveu na baniese napesi bino nyonso mbote bami na nga na South Africa esika nga na vandaka ngai napesi bino mbote en tout cas je vous aime bien God bless you. Merci beaucoup. Omoni ndenge toza toujours ozalaki awa na kati ya cimetière ya Gombe papa balobi na bamama balobi totiki bino te sikoyo tozokontinue suite fin na cimetière ya Kinkole tokutana kuna na cimetière ya Kinkole bozape te tozaka na même émission kitoko makasi bobo toleka toute la couleur que vous voyez là, la couleur jaune, c'est nous. Emballage d'Ali. Comme non comprendre en fait.
China ngomba kuna na sio. Kidoka sio. Uchi naomba ndaku. Mbote maman. Mbote. Lelo eza férié jour dans ce bâtiment so eza journée na monyo ana cimetière kinkolo yo kosala nini. Eza férié nini. Ezali journée ya journée ya ba wa lelo bato baye pona koya kosala salongo place bandeko na bango. Pas bakunda ba. Ebo yo vandi wapi? Wana fa na Finlande. Koyaki kaka uti Finlande eka po kaka na jour abawa ou bien oye vacances yango profiter que non comme lelo coïncider eza jour oyo ya bawe ya ba parents yango monde ke oye awaza maman papa ou bien mwana bien ndeko te na yaki vacances après ndenge tombé na jour ya jour à lelo le 1er août yango na sepelaki na ya kotala cimetière ya maman na ngai. Kombo na ye nani? Maman na ngai kombo na ye Kivambu Hélène. Bon, siko ndenge omoneli ba cimetière na biso awa na Afrique na RDC na ya bino kuna na Finlande différence nini est-ce que na mboka na biso ndo oye na RDC bazo respecter ba mort ou bien ndenge bino boza kuna bo respecter ou bien bino kuna bo respecter te? Moi différence ezali ba cimetière ya awa na ya oya Europe. Biso na Europe ba cimetière ba pesa ngo vraiment valeur. C'est cause la cimetière c'est mutakufa depuis 1800 mais okutaka propriété zali. Donc cimetière vraiment par rapport à awa na poto donc poto vraiment donc eza soin pour les cas par rapport à to lobite ma bête cimetière eza ngo kitoko mais le retour senga sous makasi propriété pour ezape passe esika bakundi mutu il faut en tout cas mutu a se trouver que na moni esika na ngai mais ba mususu ba iki depuis ce qui tongo ba omona kaka ba cimetière ba ndeko na bango te mais loko wana kaka nde na moni un peu différence yango pour la moni ba mususu bazoya bazomela masanga bazoliaka ana cimetière donc bino kuna na Finlande kuna na poto ba bamelaka na bango donc aye awa ake cimetière akende te site touristique ou bien ka omoni ngo ka awa limbolela biso biso na mode de vie nde bo vivre kuna so bozo kende na cimetière biso cimetière ezali sika ba kotika bawa ezali sika moko ya mawa parce que soko perdre to mutu na yo aza cher pa na yo donc ezali sika mawa donc par rapport à awa cimetière biso pe na ba poto ezali ngo après cimetière boké na place moko sali moko boye bokoki ko kenezo moi café bien moi jus nini ezalaka nango mais awa na éviter ce qui ndenge nini parce que la réponse donc yo pe le la pourquoi la bandi ko même ce qui est pas to c'est la paix na yo longo. Oui, ce qui de ma côté et mon ami nango ata moi jito komela na biso parce que ça journée moko ya wa eza pe pona ngai pe pona maman na ngai pe yango peza pe na soki moi ji ezali to ko partager ma bezate message ni na suka o ko pesa na baye bazolanda biso na www.congoloconews.com et bazomona o mokili mobimba tina Finlande message ni no pesa bango ba oyo ba parents na bango baza awa bango baza kuna ba mona inte na journal le message no pesa bango message ezala ngo vraiment te ya ko pesa mais biso tozi occasion yango ya tokoma le 1er août ndenge toza na Kinshasa o nyonso ayebi ke na kati ya famille na ye aperda to maman bien ndeko aza kati ya kufa lelo ezali journée moko munene mpona moto nyonso biso tozi occasion wana yango lelo toye kopresente liboso ya mama na nga kati liboso ya cimetière nanga pe kombo na ye liboso ya cimetière ya mama na nga Kivambu Hélène
yango wana o pe bandeko bazui occasion wana te atambala sima soki baye so bakuta na jour wana le 1er août bakoki pe koya pe koya kosala salongo mpona kobongisa esika bandeko na bazali ndeko etanga ekambanga mpona nga ezali mama na nga bamosu ekozala yaya tata papa nani sikoyo so okoki kopesa mbote na bayo oyo baza kuna bana na yo bandeko na yo oyo baza na poto bakamaradi na yo nali kopesa mbote d'abord na famille na nga moko bana na ngai famille na nani famille na ngai na Fabrice nani Fabrice Mandunga avandi na mboka ni otangi komona biso tofana fela na bana Fabrice Mandunga Isen Mandunga Die Mandunga Renate Mandunga Belvi Mandunga Dos Mandunga Monisia Mandunga na tonton Muzingia na bandeko na ngai ba frère na ngai otosambela na bango église ya impact bango nyonso atini bango mbote ki bana me bakoko na ngai pe bazali bana na ngai nazopesa bango su mbote na apesa Daniela Mandunga na apesa Sedicia Mandunga na apesa Eden Mandunga nazopesa susu na nani Chris Mandunga na kopesa susu na Jonathan Vata na pe susu na Jonas Vata na batu susu na tangi kombo te tamsu na bosani na pesa bango sumbuti nyo awo sani ana cimetière ya Kinkole toyena kotala cimetière ya koko na biso koko na bino komune nani koko Kivambo Hélène yango lelo lokwa eza journée le 1er août ya konettoyer batombo ya baoyo yango moni toye konettoyer tombo ya koko na biso Kivambo Hélène. Souvenir nini oza nango mpona koko na bino Hélène ere azalaki na bomoi souvenir nini oza nango wana lelo ozwi courage oye konettoyer cimetière na ye souvenir eza ke koko abokoli biso akolisi biso totanga me aza koko me azotekaka banguba banini me azosala biso mwa baide ya mwa baminéral mwa babiloko mosusu basengaka na baklasse donc souvenir ebele babokoli biso si tokomi merci papa ozolela likolo ya tombo awa ozolela nini awa na cimetière ya Kinkole naolela na site ya tombo ya mama na ngai mama na ngai Kivambo Hélène naye kosakola kobongisa tombo naye po aza mama na ngai souvenir nini ozalaki nango mama azalaki na bomoi yango namoni ozolela makasi souvenir nini ozalaki nango nini mpenza etusha yo mama bandeki kobokola yo yango wana lelo eza mokolo ya baparent eza fete ya baparent yango lelo okevando na bar mais opréféré oya na cimetière oya kobongisa olela nini mpenza esimbi yo na motema ozolela souvenir nini ozanga mpona mama ya bino bon souvenir moto ayi na mpona mama na nga aza mama moko azalaki na ngai bia bokola yenga kini osuka lembenga te memi na bakoko bana na biso toboti daa mama moko anayi kosokipe na biso bien mama moko boboto yango ketini nga vraimen napusa ti na tombo na ye naye kobongisa tombo mpo mama moko avandai na nga bien mama moko boboto mama moko malamu message nini opesa na bayo baolanda biso bazomona mokili mobimba bon message nini napeka bango bambote kaka oyo baolanda biso na mama oyo nape bango kaka bambote ebele mingi olobeya te merci kote mama namoni yo awa ovandi mawa nini naotala tombo koko no nani Kivambo Hélène message nini oza nango souvenir nini oza nango mpona koko na yo souvenir mpona koko na nga azalaki bien mpona nga anyokamani na nga mpe na bana na ngai tamo na beli akokanga motema to abisa mbongo mpona verso ya mwana yango epusaki nga apusa na awa na kotala tombo ya koko na ngai kolo yo mokolo ya 1er août kosekololongola basalite na bawei yango na epusaki tombo ya koko na tala tombo merci komi na suka ya reportage na biso bomoi nde tobandaki na cimetière ya Gombe te toye kosukisa awa na cimetière ya Kinkole vraiment eza pasi mingi totamboli na bacimetière bino mo bomoni donc cimetière babongisaka kaka jour oyo kaka le 1er août bato bazoya kobongisa ke balekaka chaque jour banettoye banettoya te bino mo bomoni cimetière matiti bato mosusu bazose retrouve te bacimetière ya bandeko na bango eza wapi ya baparent na bango eza wapi en plus bacimetière na mboka na biso bazalaka na respect ya bamort te donc bazalaka na respect ya bawei te tozomona bato
bazolia likolo batombo bamisusu bazoya kosambela toyebi te soki bato bakendaka kosambela na tombo tomoni bato mosusu bakesambela na tombo bato mosusu bazolia bazomela bato mosusu bazoteka donc eza mpasi respect ya bamort na mboka na biso eza te vraiment napesi merci na bobo ministre oyo azwi baimage oyo napesi merci na Gidi Bisengo ye nde moto aza coach na biso napesi merci na Patrick Nsala ye nde moto amonte yango napesi bambote ebele epa Christian Ndisu number 1 mpona ni te Floi balekomboso na Londres place oza napesi yo mbote ebele mpo l'ambassadeur esiko oza napesi yo mbote ya tro Philippe Kutusonga napesi yo mbote napesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso na www.congolocole-news.com napesi bino nyonso mbote picho pacho asota likoko yo mofiniko ya Norvège napesi yo mbote napesi Mat Matondo esiko oza na Suisse napesi yo mbote tomona ye na mbala nsima na reportage mosusu merci.